Ba contrat fergola ko zona nzembo ya mobondo en Afrique de l'Ouest. Botalaka bato Nairo. Nous sommes déjà habillés, Big Boss. Rendez-vous à ne pas manquer le 26 avril avec notre grand frère Ferrigola, le padre Motoyambo. Nakacha Arena. Paris la défense Arena. Gaulois, Oya, Toka musique, il n'y a pas peur Hervé. Binon Goyebi. Papa Hervé, Azawaza, Lelo, Onzambalingi. On a motamokilité. Makamwezo Simba, Ponzambalingi. Alléluia, Hosanna, Nayawe, Nayawe, Nayawe. Binde balinga affaire gola. Bato Tanzanie de balinga affaire. Ah non, boye baki faire azongi si musique pour ça en Afrique de l'Ouest. Yo ko vlobalanga faire gola yo kaka faire ngo atala trophée et bemba mama na yo et bemba tata na yo et bemba kokwa bota tata na yo. Bon mais ça mutu na yo faire gola za ba canal d'or azana ba trophée belé azana wa mutu na bino te fadra ko la sanu ba nini pa mbamba ayo la sanu ba bilo mo ake kuna boye ba pesie aye na pa na bino ya kosomba osomona faire la somba trophée te faire la somba faire azana de loko moko te mona na kanda parce que petit mo uti ko benga na WhatsApp na numéro moko boye allez azolo ba nga buzoba ozo comprendre bino bawangila ngana tambula partout naza o naza tala mutaboy bino tambula boy yo yananga osimba nanga beaucoup de beaucoup pour le 26 avril Paris la défense Arena avec les pas de Motoyambo biso batuto biso ali na lingala subu yebi ndenge toujours que lengi ofira pesa biso na musique ya mobondo baselo na Rayvanny oyo na yebite bagolwa bobanga te bokama te subo moni faire gola bandi ko se produire mikolo makasi na Afrique de l'Est bokama te parce que bobo sanate ava beta to cheza bana kinde migi ba concert Tanzanie Kenya mais sikoyo ndenge ya beta mobondo na Rayvanny na kosibino te bagolwa na kosibino te bagladiator bo sentir faire gola ndenge azalaka bo sentir ndenge balinga faire gola na Afrique de l'Est. Beaucoup de faire qu'on a ba faire ba Tanzanie ba Kenya beaucoup de faire qu'on a ba concert ba Ethiopie ba beaucoup comme faire de la no bozingambo mawana morgue batoto à Goma l'impérateur de la rumba, le roi de la rumba, Jésus des nuances, Mystère Lovalova, Ligue des champions. Les padres arrivent à Goma dans quelques jours pour une prestation XXL. Les Royal Live, donc le roi, l'impérateur de la rumba, Ferrigola, Jésus des nuances, arrive à Goma dans quelques jours avec tout l'orchestre J7 pour une prestation XXL au grand festival Amani. Donc rendez-vous le 15 novembre à Goma, le village Ilusi, avec les padres Jésus des nuances et tout l'orchestre J7. Bobo Salate qui est fisé, n'amoro fisé à Gola, donc moi à Goma, donc Tozoya, Totoyemba, Totobina, Toto Salama spectacle à Kitoko, Toyemba pour la Amani, la paix toujours.